bino bozo bakaka que non une année ya boy bon makaba miresse ba singa que miresse dans hôpital ça fait une semaine bon lobela ngote pourquoi non moi c'est comme makambo ebandi makambo ebandi wana lobby n'est-ce pas mobali na yenga mi mobali nini abala Mireille na Ngola o famille na epé balingi tenga bi famille nini bosa la violence bokota na hôpital botala ndeko na bino c'est ça pour boye betate tout oui betate une semaine on dirait le mot kaka boy maman na ndi ko tia makelele maman ba sacré banani bakeko bakena na sanateur bakeko vanda kuna babilelo nde lelo to ko zela titre bango bakoya nzoka tina osala bongo déjà ça kufaki makile za kama kila si nazo cha désordre na bango bakende kuna bakende ko sa violence bakota na hôpital bango na munoko la bango ba lobby ke no to boyi ba panzande ko na biso sango c'est clair on zo kosa na ko ngala kosa te 15 heures bokota te une semaine et demie 15 heures bokota te babi 15 heures na visite na bango de era visite siko esali nini tolela donc yo kufi to banika kolela c'est désordre et yindi ba sacré ba kekuna ba fani ba bilelo nde lelo ba président Mobutu na badani ba bilelo nde lelo ndo moni wana bakendaki wana pour ba mona kaka 15 heures tata mokondi patulu ba kota be ba bima boy azate bozo retard asa kufa depuis 3 heures on la conjecture miloko kuti biloko nyonso mbisi ya mai tomsona kotumba makaye po biloko pondu gapi na sombi nyama zamba na ola ba pondu na ota nyama zamba ko yate na ka batata bo musika boya kolia kana ndaka Mireille na kolia nyama zamba ayebi kolaka ya kosaka confondre sanatorio o ezaka ya l'état ezaki tango les autres traités batu ya tuber. Et si el batu ya tamba ndo batu Tibert elongwa ekenya na zangu kwatu wana sikoyo ekoma hôpital munene ekoma privé et aso sanatorio o batu bayebi peut-être batu baoka tapene ya kufina sanatorio baoka sondre za Tibert po ba eza hôpital na zaki reconnu na Londres neti batu Tibert batu ya Tibert basi balongola bangwana bakenda zangu hôpital bango basala bango kuna wana siko babongisa ngo bien ekoma hôpital privé pour na maladie nyonso. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir docteur Likuma bana ko bali kuma Comment ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots 3 mots fona kanga mane eloko mobo noka kanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kanga masona kanga sikonoki kanda mais siko likukuma eza te noloba nanga normal oseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola
Libéré. naye lisusu awa parceke napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parceke nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Ngabitef na bota courage. OK. Bopona mais président Mobutu, bino bozo bakaka que non une année ya boy, bon makaba mires ba singa ke mires na hôpital ça fait une semaine. Bon lobela ngote pourquoi? Non moi c'est comme makambo ebandi. Makambo ebandi wana. Lobby. Nesi ote mobali na yenga mi mobali nini abala Mireille na Ngola. O famille na epe balingi tenga bi famille nini? Famille nini balingi te. Nini? Bossa la violence beaucoup dans l'hôpital. Beaucoup dans des conabino. C'est ça. Pour boyer bétate et tout. Oui, bétate une semaine. On dirait le romo kakabou. Maman n'a dit que tu as makelele. Maman. Ba sacré banani bakeko bakena na sanateur bakeko vanda kuna babile londe lelo to kozela titre bango bakoya nzoka tina osala bongo déjà ça kufaki maman depuis 3 heures tinga nazo moi makile za kama kila tina zo tia désordre na bango bakende kuna bakende kosala violence bakota na hôpital tango informé ngati na moi masoyo zo beta maté allez ngana na tia désordre nzoka nde nzambe omoni loko avec makila étoile bondeko na kokisa no ba conversation surtout tozali na ba président Mobutu kita bondeko kita bango balingi basalani hôpital wana eza mibeko eza te ke mobali nde alobaki ke bato bakota te te mibeko ya hôpital nde bato bakotaka te il faut koyeba kopesa message nani mibeko ya hôpital wili ndeki akota ende nani wili ndeki sika zala ndenge abundaki abundi ndenge nini bango na monoko na bango balobi ke no toboyi bapanza ndeko na biso sango c'est clair oni ozokosana konga okosa te longwa hôpital wana nde bato bakota ya wili akoti ndenge nini 15 kasi te 15 oh bon 15 c'est comme niveau 15 bokota te une semaine et demie 15 bokota te babi 15 ndera visite na bango ndera visite siko esali nini une semaine wana ba 15 bon donc pour ba visiter ba pesa ta ba ninga musu ba iba sango makamni ozoli bétoile tolela donc yo soko kufi to banika kolela siko soko sali bonesa gabi na 20h ndene ebi ya miracle na 20h ngana tie désordre et yindi ba sacré ba ke kuna ba fani ba bilelo nde lelo ba président Mobutu na badani ba bilelo nde lelo ndo moni wana bakendaki wana pour ba mona kaka 15h tata mokondi patulu bakota be ba bima boy azate bozo a retard asa ko faida depuis 3 heures ndo moi balandaki wana nde
ya lobi kasi ya na oloba te nkambo nyonso ezoleka biso te on dirait makila nzoto ezosala ngai yo mpo ozalaka na groupe yango te yango wana tuna dore kala bato te me na bandolanda suivi nyonso nazolanda naosolo na bato alwana bongo sikoyo yo bazosola na baprésident motu babandi okota te ngai na bandi kosola na moto oyo akotaka mama bafutaka te eza kaka 15 heures sokomo ndenge eza 15 heures soki déjà awa mpe ezalaka te basi bakoti ya kombo ya motu wana bamosusu bakokota te jour wana alors soki moto aza na posa ke nde ngasi namoni mbala ebele boye bato mosusu mpe lelo bamona ye seke il faut ase privé na ye akota nano mpe bato mosusu nde bakota yango tozoloba ase privaki te kaka ye ake kokota elakisi motu mosusu osala yango tozoloba te yango tolobi te bongo alobi nini na contredire olobi ka yango kosumba likambo eza clair bon o micro wana bosimisaka o nzela chaine yango ya ngai Gabi na olukawa. Oya na ndako. Zoba émission kaka. Kola yindela na boloba. Sipokanga mino. Nana na kotela kote. Ngai. Eat money. Miraisa azokisinga makasi na ondima te. Bon. Eza liwa nzambe azwi. Voilà, nzambe azwi. Mama Étoile toyebi makambo ngo nde kendaka ke na Luanda nde toyokaka ke traitement ezaka penza mwa kitoko te. Miraisa azalaki star monene, aza icône ya théâtre oyo bato ebele mpe soki bazwa sentiment osala mosala ezalaki grâce na ye. Est-ce que moi initiative mo esalamaki te ke ndeko akobela azonga Kinshasa po azwa batraitement moko ezalaki bien. Ndenge nalobaka boye donc esika na bato baoloba mingi soki Mireille akufaki na ndako moko eza nti mwa kikuku moko boye nde boki oyo babongo akufi na hôpital ya monene. Hôpital ya Mireille akufi so nalobi na compare yango na bahôpital na biso awa nayebi te soki obanisi hôpital nini do eza hôpital ya monene te bato bazo eza ye te c'est bazo maîtriser photo ya mobali ya maman Mireille bien te ya wana ba peut-être baza nango te so baza nango te batika vidi bongo batika kozwa mutu musu batia wana c'est pas gentil c'est pas gentil mutu wana botia za responsable aza pasteur aza na famille na ye aza na makambo nyonso ebele bokende kotia bongo na nini bato pasteur ope azalaka boy boko misa pasteur bato témoignage ya mabe crédibilité aussi là oui mutu batie na miniature wana lati kepi ya pembe kombo na ye Carlos Masamba aza pasteur aza rappel la troupe na Luanda ye wana mobali ya Mireille te bolongola ba miniature na bino. OK. Voilà, ndé message kala ngena pesa yango wana. Voilà. Mais jusque là déjà pour établir moi groupe ndenge za la somme ta kofi pour boye ba vu que corps eza kuna na Angola est-ce que iroya boye to ba kunda eka kuna. En tout cas tisiko na yebi eloko te. Tisiko na yebi eloko te bandalo binga na yoka message yo nazo mona biso nazo lenga na weba te na olenga dans les vides. Donc na ye kozwa adresse nde lelo epa ya Doré nde na yebi toki mpona bande koyeba te awa eza wapi. Tango Doré azwi adresse nde toye kokoma awa na matanga nde pe na kuti bino boye na bina meka mpe kolongola eloko na moni na miniature eza yete wana za pasteur s'il te plaît bolongole mabiloko wana wana ami ya Mireille te yete. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maman Étoile, beaucoup de courage. Donc toye ba déjà programme voilà on retourne avec ça. Est-ce que depuis que vous avez quand même na ami na yango na téléphone? Oui, tozo solo. Tozo solo là. Après si bino détails mo côté par rapport à qu'est-ce qui vraiment emmené maman Mireille na Ndiwa. Na lobby ya tension na secret. Tension ça na
Oui. Mais au moins, quand même, pas million de bazo menacé tout ça là. Est-ce que. Oui, na moni. Après, si aussi nous n'avons pas est-ce que va toucher qui va toucher, t'es en sécurité quand même. Bon, voilà nde naza na nini exactement na yebi kaka ke lobi na morgue ba menansaki ye moke et après ba maîtrisaki banda ya lobi ti lelo na moni eloko eza te po muntu ba menansa sololaka te mpo na solo na ye so lelo na tongo po to solo na ye aza na telefone na ye azo solola na ye. Bongo nene tolobi bokoma kibino misato. Oui. Bokoma kibino misato boza osambela église moko confession moko. Dites-nous un peu est-ce que depuis makambo ebimi ozo kanisa tango les gens du temps robenga ye pona kotuna. Ah oui, yambanga te. Oui. Est-ce que je voulais savoir? Na bengaki penza mais azo yambanga te. Voilà. S'il vous plaît, tout aussi sur la mission, au sein de dessiner na ba comédien tout au bazar partout dans le monde c'est pour na niveau ya na biso miraisa. Na osenga ni tolela kaka ti. Tolela tosala o tosalaka. Soki neti mirai pe nzamba sungi aye azongi awa na Kishasa. Ekozala malamu mingi. Ekozala malamu mingi po bambongo yango pe kolia yango pe tolia kala biso yango ya malunga te na théâtre. Alors, le cas c'est à Kofi Boye. Azonga ta bakunda e. Azonga bakunda e ezata mbongo na sukalier c'est bon. Kendenge ya Kofi bongo bakundele kaka kuna donc na yebite. Souci ezali koreya po awa nde bayebi mire quand même mire banda théâtre kala. Batia pe nini na nde batiaka na Victoire kuna ndenge batiaka na place des artistes quand même. Po se bakundie kuna awa bakotia yete. Bakotia yete mire za mutu akala na yebi mire ete. Aza mutu akala soki vraiment bakonzi pe bakotala bango baye balembaka biso te balemba biso te basunga biso lisusu corps ya Mireille pe eya bakunde awa quand même ba poster pe bisika place des artistes wana ekotika pe souvenir asi akufi toza eloko koloba te ezala o nde ya bomi o nde boya bomi wana ezaka makambo ndenge ezalaka po na mbanda soki abomi mbanda ndenge bino bozolobela seke ezaka jour na ye po bambanda na mokilo baza ebele makasi. C'est ça. Baza ebele makasi. Voilà, to ka bono ba bon souvenir nous garder makasi vraiment. Ninga na Mireille neti na Kishasa awa bato baza ebele nte tozaki na Luanda ezala mutu bande ko maîtriser lokola nga azate. Mutu bande ko maîtriser Mireille lokola nga azalaki te. Mireille azaki mutu matata. Alors pour vendre pembe na ye il faut y baye pour y bandenge ko banda ko manipuler ye. Maman est estimation ya coût ya bomema corps ya Mireille a c'est nango. Et ya pour il faut senga mbongo zo senga mbongo la corps na kuna baya nango. Soki lelo mukonzi moko to mutu moko alandi bino par hasard et ça na besoin ye ba besoin estimation. OK, ko senga ba à peu près ba combien? Ba combien de na yebite parce que photo ki no sa ba réunion to lobi to na réunion. Nde tokoyeba soki ozala ndenge nini mais nayebi kaka ke déjà ndenge to imaginera kaka faut toza plus ou moins tana 10 000 nani. OK. Oui. Faut toza nango nanu na mesure de prudence kaka mais po ebima kuna yawa sur 10 000 on dirait bwa muke kotikala nango. To yebi nayebi nanu penza te pona na likaka te koloba eloko mo bozolo baka pona koloba. Oui, voilà. Merci. Bon, donc ya nde ngai vraiment nalobaki na koloba na micro te. Soki na lobby po kaka namoni miniature ya Carlos Massamba. Donc na lobby ka pona loba na public eza yete. Muntu batie la miniature wana yete. Wana zape muntu ya théâtre, un de deux aza pasteur, aza responsable na libota na ye. Bato batie site pe balongola ye. Balongola c'est pas gentil. Nde eloko esa ki na loba na micro. Sinon te en tout cas na ninga na loba na ngate. Papa ngo bakisa liloba. Bon, normalement, on a compris que c'est ça qui a pas miniature wana ndenge mameto la lobby. Papa Carlos aza innocent na makambo nyonso batie photo wana. Donc bandeko batie photo wana ba kota na ba source ba zo vraie information, ba zo vraie photo, ba remplacer place ya photo wana parce que on eza ko exposer mutu. À la famille. Aza na famille, aza na bandimi, aza na église, aza na ba mambele ba mona ke lelo monde me ba olobela Papa Carlos ke ba weli c'est même Mireille ça na liwa c'est faux. Donc base wa vraie source, vraie photo ba remplacer na place wana. Alors na communauté ya ba congolais ya ba comédiens ou baza na Angola ou bien baza na Kisasa na ko sanga ke to za la ini.
tozala réuni lelo déjà na Angola bazokutana déjà baza s'organiser suite réunion eza kuna na esilite suite soki esili bakopesa biso mpe toya kopesa bandeko oyo bakokutana lobi awa po bainformation ezala presque ndenge moko donc souci eza kaka moko ke ye salonga Luanda aya Kisasa artiste lokola Mira Esa so bakundi ye na Angola par exemple yebaki tobosana ye mpo na Angola après 6 mois batimolaka bacor batongi c'est fini alors tobosana ye alors po ezalaki kora yesa evanda tombo eumela seko na seko ça coûte beaucoup d'argent il faut que la refutama alors nana refutama kuna na Angola. Donc papa pardon si on a comprendre bien au cas où Mira Esa kunda mikuna il faut chaque mois bafutaka mbongo ya tombe. Donc oui bafutaka soko bafuti te ba ya ko pikola ezala bongo ba changeaka donc ba longoli ba wana nyonso ba remplacer mususu. Donc ça veut dire que wana to bunga yesa pour de bon. Alors pour to bunga yete il faut tout faire l'effort kora yesa no Angola et ya na Kisasa. Awa ba facilité wana ezali to mona ka tombo na seko na seko ndio to mona ya ba ancien na biso mususu. Donc c'est ça. Yo moko poza là déjà na Angola. Voilà. Angola ça fait un mois de 15 ans à Kisasa. Ça fait un mois. Yesa za grande sœur na ngato route na bango sika mona swabala na ba chef de zone. Ba yesa ba yamba biso na swabala. Nangola pe biso pe to yambi bango na mboka donc tozalaka bien na basera na biso ba oyo tozalaka bien na Doré na Mame Étoile tozalaka très bien na yes ça te rappellera bien c'est une famille. Vous rappelez biso comment non na Bouba de Best nous sommes pas leader. Merci beaucoup. OK merci. Voilà. Confondre sanatorio o ezaka ya l'état ezaki tango les autres traités bato ya tuber et si el bato ya tango bato traité bato ya tuber elongwa ekenya na zangu kwatu wana sikoyo ekoma hôpital munene ekoma privé et ya so sanatorio o bato bayebi peut-être bato baoka pene ya kufina sanatorio baoka sondre eza tuber po ba eza hôpital ezaki reconnu na Luanda neti bato ya tuber bato ya tuber basi balongola bangwana bakenda zangu hôpital bango basalela bango kuna wana siko babongisa yango bien ekoma hôpital privé pona maladie nyonso hôpital na bomona ki bilili nango eza hôpital eza bien ozomona problème bato bazo se lamenter eza nini eza kaka tango Mira abeli Mira eza muntu ya bato il fallait ki ba exposer maladie na ye wana po esala ke alongwa na biso bato nyonso ba congolais tokendaka Angola soki tobe tokenda na ba hôpital wana te tokenda na ba hôpital ya biso ba congolais vous comprenez on est hôpital pour ba angolais kaka te eza bato nyonso mais sikoyo lokola ba hôpital privé na bango ya minene ba travailler ebele basala kuna bazalaka ba angolais vous comprenez eloko lona ya liboso eza par exemple minoko ya mboka ndenge bango aolo bana ndenge yozo bapete bozo yoka na malamu te et ya déjà isaka ya défaut yango biso to mesana soki muntu abeli tokenda na hôpital oyo docteur aolo balingala ngana aolo balinga to docteur aolo ba français vous comprenez nde esika bandeko na biso bazali tango baolo bake hôpital bokanisa te ke hôpital wana batiaki banégligeaki Mira Esa te banégligeaki ye te hôpital ezalaki bien mais biso kaka nde biso mayele na biso ndenge tozalelaka tolingaka soki moto abeli tomema ye na hôpital na biso bato mangala alors lokola azalaki na hôpital wana kuna visite ezalaka yo imagine na hôpital visite ezalaka 15 heures na yo mobali na yo mama na libota bokotaka 15 heures 17 heures visiteur nyonso libanda aza te bino nyonso libanda so ekomi bakisi moto azobela alingi asenga mai makambo nyonso bango mo bainfirmière na kati nde basalaka yango c'est déjà eza hôpital ya classe comprendre siko effet kaka ke de 15 heures na ndenge 17 heures ndenge bokei bokoya lobi 15 heures biso siko tomesani bongo te toomona bongo ndire suivi eza te prévane akufaki lobi mardi na 3 heures lokola visite ezalaka 15 heures bato bayekoyi bango na 15 heures donc oki kofanda ndeko no akufi ozwi ta omeliti olie fufu oyoki musique obini nzoka nde ndeko no kuna za ya kokufa mpona nini il faut kende 15 heures nde esika tozoyoka pasi atanga so nazalaki na Luanda nalingela linga te abatraité kuna fai baluka hôpital bato mwindo
Maman Étoile n'a qu'à tuer idée à remémé hôpital wana. Et à Congolais disons. Voilà, idée d'abord à remémé hôpital wana. Oh déjà, on le baise bien, mais au petit moi raison. Oh ils allaient bolinga rapide hôpital en côté. Non, non, même qui hôpital wana parce que bino kuna bofoni. Bon, il y a bête hôpital wana. Il y a Zangolais. Zangolais. À comment on normal? Moutongo mobile naïe. Oui. Aza angolais. Kuna mama Mireille azaki na mutute o azaki pembe na pamba naïe. Te Mireille azaki na ndako na ye moko na mobile naïe. Bakaba mbale. Voilà. Ocho le belo mo awa. Bengi lo mo ka batu ba olo ba wana Mireille mobile wana ya mobile ya bando fe na ye leki ne pe ajuye mobile wana ya batu. Sur tout ça. Mobile wana azaki ya batu te. Mobile ya Mireille. Abimine pe na problème kaka nde peut-être apesla ki mbongo te. OK. Mais bazai tinga na ndenga na za na Kishasa na sali 2 ans banda na yaki. Mireille na tika kijana mbala baza na ndako. Ba ndako moko. Ba kandako moko ba vanda kandako moko ndenge mwasi na mbala bazalaka. Problème ezaka peut-être ba koma ki na étape nano ya kopesa azaki na akoma ki na étape ya kopesa mbongo alibala ti. Voilà. Et puis ndenge ba bandero kende na ndenge na yebeli mbala na alinga ki apesa. OK. Po bazena ba projet na bango. Lelo mbala ngo aza bate belé baso condamné tout le monde a ba vidéo comment est-ce que ba ko menacer ba vidéo ils ont circulé na ba page et puis na ba chaîne belé à YouTube yo mom tout on insinué un peu loko ngo qu'il paraît mobile wana abimina ndeko moko pas aki proche ya maman Mireille ndé choc wana maman Mireille akoki yango te ndé memieti na hôpital ndé lelo to ba akufi bandeko liwa ezaliwa omoni na mokilio basi ebele bakanga pe mibali na bango na basi naza na témoin tant que bate oui abimaki na eboy na okikolo bango te po ngai na misu na ngaboy na moni yango te mais ndangela bakanga ke mibali ebele pe babima na basi musu basi na mompe bawiki ke mobali na ngabimanga na mobalo nga na yeba ko tuli bota mususu mwasi alibala mobali na sentele ki na propre ya libu moko akufa te ezaliwa soki pe nzamba alingaki te akufa alinga kufa te donc nzamba azwi voilà na maloba na yo mama Étoile tali pe traitement azali pe na hôpital ya bien na maloba na yo olobi hôpital wana bato ba ebele ba penser que maman Mireille akufi na Tiber parce que kala ezaki hôpital no traité bata Tiber voilà c'est très important aussi bato ba sanator na yebi bato ezali ti biso ala kishasa ba yebi so muntu akufi na awa ezaka sana ba moko ta sana Tiber muntu ba ezaka bongo OK si elongwa akufi na nini tension et puis sucre par rapport yo mutuka na pena biso na kuna elo ni enoki c'est pour cela rango pe est-ce que zakina rakina mutu est-ce que zakina c'est que wana il faut landa côté mirazali landa ipe ya côté azali otuna voilà maman Étoile oza muto pe ozakina maman Mireille na Angola et puis bosane musala na Kinshasa awa rencontre na yo d'abord parce que toki na témoignage et kokuta na maman Mireille zakine ngana kutana Mireille et pas Major Bisadidi na banzonzi to joine pe banzonzi ngebele et ça que to yebana tant pe basirona bando ke ba Chine et ko ça pe soka ke Chine aye abengi penga étoile na ye na bilamba na ke na ndako na mo kazaka nango côté boya nani na côté ya sport na côté Koweït okepe oponi bilamba okopona ozo fute mbongo ndambo avant ko to ke tia bilamba na ba boutique biso bando ke dia na ndako boponi ezalaka na bongo mais tant que kokoma na Angola tema tozaki banda ku pembeni nde Mireille kokoma oyo passion nazoyoka siko sikoyo nde Mireille kokoma passion nazoyoka sikoyo akomaki siko ser akomaki ndeko nanga nakoki kolamuka tongo te butu ekota tokuta na Mireille te parce que na bande okelia kuna tema ye moko pe ayebi ke étoile alinga penza kolamba te azaki soki kaka lambi mbala moko abengi nga soki alambi biloko ebeli nano na ye te akolia te il faut abenga nga minjoto ngala na bi ko azanga ne nyonso me biloko kolia te kolamba nazo ebise Mireille boni malewa moye kolamba kolamba soko kena ndako ya Mireille okolia olie na ebuka ou bien nini eka donc na se Mireille melaka mai na melaka mai te na lingaka mai te
biloko ya kolia nde vanda na yo okofongola konjete biloko kuti biloko nyonso mbisi ya mai to mosala kotumba makayabu biloko pondu nasombi nyama zamba naolamba pondu naota nyama zamba okoya te apesaka bato ata boya mosika po ya kolia na ndako ya mirai nakolia nyama zamba ayebi kolamba Ça fait très mal, je pense que votre barbe vous comprendre. Mindoto ata ozwaki miliki yango tongo boye tongo baki famille malgré bakaba mike ezangaka te mira azalaki na karate moko osipote mpe ifo ozala azalaka babiloko moko ya koningana soki toza na babar alinga bina ngai soki bazolinga bongo te titokabwana tokobebana kaka mire vanda nakovandaka bivanda boni bodisite ezali kodisite teke oyo ya koyinana te ya ndenge famille ezalaka kaka ndenge famille ezalaka kaka. Voilà. Merci beaucoup, ça fait très mal, tu vas comprendre monsieur. Voilà. Voilà. Maman Étoile, photo tikayo parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà, tu vas comprendre. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Maman Étoile, ça fait très mal. Je pense que va te belé va comprendre parce que même Nangola Bozaki na maman Nabiso Étoile, n'a pas Nabino Moko, je pense qu'il a couvert à lobby. La disponibilité ni aussi, la disposition ni aussi par rapport à corps et à maman Nabiso. Est-ce que Goya Kinshasa, est-ce que Iborle non pas voilà, c'est très important. Photo wana botie la miniature. Eza papa Carlos, bati papa Carlos na botie mobali wana. Wana yete bolongola ye. Wana responsable bato za pasteur, mais à la troupe na ya théâtre. Mais na moni na ba émission na bino bozi papa ya batu, pasteur boya ko kimisa bandimi na église, ba mona pasteur moins sérieux, botie la miniature. Wala yete. Yete. Monto mena chana chana tikepi ya pembe. Wana botie Carlos Masamba yete. Olongolela ba photo na bino. Yete. Voilà. Maman, ba disponibilité ni bozi pour na matanga. Voilà. Est-ce que maman Mireille Corna Ekoyawa to barolela nka nangola? Yango tozo sambela tozo bunda eya poso ke yete Mireille so akundami kuna esili. Mais awa se bakundi awa ndenge ezalaka ba tiepe na place des artistes kuna ekosala bien Mireille banda te. Oui. Voilà. Soki bakosunga biso ekosala bien makasi kombo ne petikala wana. Tokundi awa atiki mwana moko ya mwasi Marthe akoki kovanda pe bwe mko mususu akina cimetière aketala mama na ye. Bonso bokundi ekuna. Papa bangwasa koli. Face à la caméra, batu ba olanda yo e ba konzi ba olanda yo parce que boteka pe culture na biso ça vraiment photo marteler yango et vous êtes vraiment dans obligé à resunga bino parce que par rapport à musalo bo sala miraye ça batu bayebi et puis batu mbele pena ba kolela message ni ko lancer na ba konzi ya mboka batu ba soutenir rabino parce que bon na posa matanga maman na biso miraye ça ya face à la caméra maman Étoile basunga biso kane basunga ebembe utangola ya wa tosenga na biso soki ndenge nini te ndenge asi akufi biso moto kokate bambongo na basenga o biso sangisaka kokate basunga biso kaka ebembe ya tolela ye awa tokunda ye awa jour pe muto ana posa ke etala ya ke cimetière ke etala ye donc voilà yango wana kaka aya yango tosengi kaka basunga biso kora Mireille ya artiste munene makasi mingi na Congo biso ba Gabriel totala Mireille na TV totala Mireille na TV asali mingi na Congo asepelisi bato akokokunda mabongo te na Angola
bakunda baporte puis ngolango pesa so bakundi yo ezaka pe makambo ebele nayoka bakundolaka so bato te bakundolaka bato ezaka na ta nango bakundolaka so bato toyebaka te batie butu mosusu donc ozala mpasi mpona artiste monene bongo Miraisa bakundola ye lisusu batia motu mosusu so batumbaka ndenge toyebeli ndenge toyokaka kasi namona te mais tovai na mboka ngo ti kasi précisez bien toyokaka kasi oui voilà kasi toyoka ngo mpona bango moko ti yaka bimaka nyonso matanga eza na maboko ya nani bato bazokanisa ngo na Kinshasa vraiment papa Masumu aza wana Serge Oxygène aza wana nga naza wana Muchopi azali Bijou la Reine azali Ange Maïcha Mimi Kabongo donc baza wana place mutamoni ke alinga tinda quelque chose na ye abengi bakongo bato wana ba atie non ezala te ezala te mutu moko ezala te ajongo ezala te donc bato Orange Money baza bato Airtel Money baza bato Vodacom donc eloko tozosala yango wana po baza na poto bakoko contacter pe ngai batie na bango kokota donc mbongo ekoya nango po bata poto bazaka so atini mbongo ni aosala to ayebisa mutu mosusu ke na tindaki baka bongo donc ekoma nango. Merci beaucoup yaka bi toi na moment ya paix moment ya matanga to kolela to libérer ba polémique te message ko za nini na ba comédien to longwana ba rankini ni type tout ça message ko za nini par rapport ya matanga ya maman na biso Miraisa. Bon message ezakaka ezosala nga pasi nde tozotia bato na ba groupe mona bato bazokite o te tolingi na biso te ekobota ba problème te to meka nanu turo tokotisi pe penza ekoti tokotisi pe tolingi na biso susu te bato bayaka bafingi oyo aka tokotisi penza pe donc matanga ya Miraisa ekoleka nango bien bacomédien bakofinga na te voice pe kobima te pe voice pe ate bimi esa biso eloko te ebomaka pe mutu te pe ndisasi te ozo comprendre neti ngala kipaka na ngai te voilà les messages de conscience pour bino moko parce que toi na moment ya matanga bato boko senga ba soutenir bino et belé pe baboya par rapport ba marambeleka na ba matanga et belé ba voice inutile tout ça non mais sikoyo ça va sikoyo vraiment so tali ba artiste so vraiment monique ça va voilà ça va penda conscience ezali basunga kaka poso boy ko sunga pour ba message wana eza neti o soutenir Miraisa te ba message na ko soutenir mutu akufi eza eloko moko te oyo tindi opesi mutu ba message te opesi mutu a bêtise te osungi Miraisa asepeli sabino olingi tokunda e malamu ata ba message ezali balanda wana te adage moko elobakati nani asi atumba mwana na ye na kati ya ndako ya moto po ye mutu atumbi yango azalaka te donc ata mabe ezali balemba biso kaka te po biso ndenge toza boye bango ifo bazala kaka tolinga te balanda wana te oyo aza nango afungola motema bapesa tosangisa ya mutu eza wa Miraya tokunda ye awa po asi akufi deja oyo ezalaki boye eza mpona mbana eza mpona boye eza biloko moko eza latina te Mirasi akufi. Voilà. Pour ça soutien. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Je pense que Batebele balingara ba artiste na bango. Oh Koufi, az artiste mnene bon moi déjà ya Gabi. Bon moni déjà maman étoile bazoko représenter corporation mobimba ya ba artiste ceux qui pour soutenir bango na moment difficile oyo. Je crois et vous allez tellement kitoko Miraisa aza muto asali musala mingi. Je pense que Batebele baebi. Ya Gabi merci Nabino, mes condoléances encore et puis na ba fan Nabino, na famille biologique mobimba ya artiste Nabiso. Restez branchés dans la chaîne Nabiso Beleza Awa Borolanda suite à programme Ebele. Merci beaucoup. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Nabandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na Nigeria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc elle a besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse les seuls elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commissaire Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Baloura rapide. Oh. 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, je vais service. Pour ce monde. Mais ma canicide vendredi. Bonjour. Papa Sule, DiCaprio, Papa Sule, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego longwate, on se trouve dans mon big. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili Mabimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sile. Yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Cibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
asimba loboko na zamba loloyo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Kapena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo. Longisanga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai Jésus kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai oyo. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lisa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo. Oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo. Oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelele. Nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo yeso. Aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye. Nazalaka lokater apesinga lopango.
natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.